au fait bango bazo salela kimbangu ya Kombo mais biso tozo salela kimbangu o ya molimo o ya solo ba bimanzela moye ba comprendre likambo longi ekozala te po ba pengwa so bazala ki balanda lignée prophétique na biso nyonso ba prophète na biso nyonso bazakoloba ba nga ba comprendre que non ne mwanda ntsemi yewana longi wanchilulu otoza kozela penza do BDK ez église oyo lignée prophétique nyonso Congo ba prophète ba leka ba pesara déjà ba prophétie ya église oyo BDK ya longi ya Congo na kamba longi ya Congo ndenge na kamba te na ebite yo zaki na ye soki bitune to mona ba image te oyo yebisa biso ya si c'était l'occasion de quoi ba pourquoi ni kamba te bon akesa ni na kamba elo mkamba wana akesa ni longi ya Congo zaki na elo akesa na kamba te mfumu kimbango balobela yango ke tangwe koya longi akoya ye mutakoya kosala église o elaka do bundu danchilulu e ye moko mutakopesa ngo kombo olobi awa ke na sima ba église de belé et botami na sima ya BDK alors na ebité différence entre BDK na ba église misusu ani zarani est-ce que na ba église on peut bazala ba longi na bango lokola église ya BDD na BDK différence ezani bango pe est-ce que longi kaka oyo kaka ene mandate mi yepe kaka mutu azalo rola numéro 1 kuna azalaki numéro 1 kuna ou comment donc tout ça la moi récapitulation ni mwandansemi abotama na Manyanga donc na mboko babengi tsuku malombo kuna nde abotamela na secteur ya Luozi fo ezala bango baza na mongo luala mais que olobani na bato balobaka ke liwa na yepe uta na politique que soki peut-être akotaka na politique te tombe sous jusqu'à présent tu n'es zanaye alors na ebité qu'est-ce que vous pouvez dire ezali na ngoka elo mo betanga maki ezali destin nzambe ou soit et on confirmer que dans la politique nde liwa na yaki mais na bango nyonso donc place pour comprendre monene ya ne mwanda ntsemi yango wana le seul prophète oto moni nzoto na endenga kufi seul prophète oto bi cimetière neke yango awa omoni liwa yankaka eye prématurément donc à ça l'émission na ye mission sili yango moni ba politicien na bato nyonso bakoki ya kufa exemple fumu mwanda ntsemi mutaye nango parce que avant 86 l'église wana ezalate donc inspiration et utika kapani mwanda ntsemi na ba livre komi na nyonso donc utika epana ye bande kona biso ki bakimbangi c'est clair bakondima ndenge nini soki ke bango bayebaki déjà ke papa diangenda zalaki nzambe papa diangenda zaki nzambe après papa dialungana Yesu avant yango pendant que abotami akoli akikutanga na Congo avant asala église ya BDK avana ko appartenir nanu na église morote bon en tout cas kokola net pe zalaki mystère kaka donc zaki très nini bon eloko wana yango pe ezosala neti ko kabola église ya biso opinion au bongo ya ndenge wana mais biso de notre part toyebi ke namosuni longi ya Congo atika biso na yango kutu tozo préparer premier anniversaire na ye même bana na ye même bakoko na ye bato bayebi grandeur ya papa wana bazati donc yaka pa bangunza o comprendre papa Simon Kimbangu azalaki nani bato misusu oyo baza boya église ya BDK baboyaka balobaka ni mwanda ntsemi akufa te azali kopema quelque part alobi akozonga nayebi te soki bino mpe bopartageaka vie moko na bandeko wana ou soit moto amona bakomona ndenge na ye ou soit epai ya ye moko ni mwanda ntsemi abandaki kozwa Simon Kimbangu etake nani mais wana mutu munene te donc papa Simon Kimbangu ayaki il faut faire très attention
ndeko ya Kimbangu ou soit ba Kimbangiste bandi maté que ndemonate minde aza longi oyo ba prophète balobaki. Ils ont réduit à quoi? Parce que bango babi bandi maraté, il était mtaza longi wana. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie. Les raisons les plus fiables. Bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes. Hein? J'ai mis Love Nyonso. Bato Baponana Bango, j'ai mis Dor TV. J'ai mis Dor TV. Une chaîne YouTube, pas comme les autres, hein? Chaîne YouTube. Et ils ont payé ça maramna Luanda quoi. Chaîne YouTube. Et penana maramba danger. Hein? Biso j'ai mis Dor TV. Tous à la rare na TV te bandela rolo bango. Biso pena les entreprises à monene. Donc on a pour ça matériel. Nyonso tout ça là en audiovisuel. Hein? Pour sa caméra, pour sa appareil photo, pour sa micro, pour sa projecteur. Nyonso on a mis tout ça en audiovisuel en tout cas. Contactez biso hein, na numéro ça là. Vous bien biso na numéro ils ont en Angola. Vous bien na numéro ça en Suisse. Ça ne dérange pas. Aux abongo boss de Yonzinga. Borosolola roloba oza nango posa nde barosombela yo na mbongo muke basombelo eloka bien à tout seigneur tout honneur hein to pesi bongo bonjour hein à notre boss à partir de Suisse hein les boss de Yonzinga motema ya mabita hein mabita nzinga masamba na ba petit tout na parler to pesi bino bambote belé hein to sepelara tango moto mona ki bozawana ebele bolanda biso hein na pesi bongo joyeux anniversaire hein na Miradi Kapela hein Mira Kapela Kibeti en tout cas mieux vaut tard que jamais hein, anniversaire ils ont continué na pesi pe le joyeux anniversaire hein balobi na Junior Tumba à partir de Kin hein Junior Tumba en tout cas anniversaire et continue toujours moi na yo hein toujours récupérer kaka hein, on ne sait jamais en tout cas to sepelara tout le monde qui besoin commenter et ça biso kitoko bo pesa ba remarque bozo benga to sola et ça la bien merci l'ingénieur Don Bernardo et mtasimbeli biso caméra ba image bo mon eza bon grâce à lui hein merci pe l'ingénieur Patrick Nginama Mulumba yé mtaza bon na montage hein en tout cas to pesi merci na équipe union sur Jemidor TV lelo penza to yeko solo là to yeko beta li solo ba il faut to zonga na base to zonga na source to zonga pena na bokoko parce que ba te belé hein ba génération na biso mingi to yeba rapenda sur ba histoire ngo bien té yango mikolo to sala moins fort ya ko luka batu wana pena obaza na histoire na histoire wana pena itanki ba ne Congo to yeba to beta masolo ndeni neza lelo bozo mona ke to za pena na cadre morobo eza tellement propre hein to yi kokuta na bongo na balobi ne ngingi hein en tout cas oyo aza bongo représentant na minute oyo représentant ya église na biso ya BDK hein boludi ya Congo oyo boyebi hein eza bongo ya ene mandate mi pe son âme hein to sola na ye a expliquer biso na origine ya église maramunyo se ndezo kende après la mort ya ne mandate na minute to komi wapi comment est-ce que bazo préparer pe hein premier anniversaire ya mort ya ne mandate mi ingénieur Don Bernard en tout cas fondé biso chant tous abongo invité na biso en tout cas tozo mesana kaka na kiboko quoi hein balobi to wana ne ngingi en tout cas voiture dimbote na yo yenge vraiment ba merci ebele OK tant on a zo qui appelle na bino sala ngai kitoko makasi OK parce que omoni sango ya malamu tango zanango foko yeba ko kabolaka yango OK na batu na yango biso selon culture na biso donc mutu nyonso mukongo nyonso devant audience à se présenter OK na yango ngai kombo na nga nengi ngilema mama azana lignage to clan obiso bengi luvila ki mwakasa OK papa na ngai aza ntumba mvemba o baloba toliaka na makasi tofuta pe na makasi OK biso bantumba mvemba donc ngai naza mwakasa ntumba mvemba OK donc bayenge na bino lisusu en tout cas merci hein na si bino boyoki hein alobi bongo nengingi lema en tout cas bino nyonso bato yo bozalaka bongo na église ya BDK na sir elongo yo eza elonga robunga te hein bozoye ba yango to so la bena origine hein dès l'entrée des jeux en tout cas to sepela na to yeba
origine ya église ya BDK. BDK ebanda ndenge nini? BDK euti wapi? Est-ce que mutu bena bandisa yango toiko benge fondateur ou créateur ou kela ezaka ka yemoko ne mandateni ou soit ezipe akutaki moi héritage moi bibatikela ki. Après je penda temps expliquer biso. Vraiment merci beaucoup pour la parole. BDK parce que tozana makongo teso tozaki na livre sacré to kwa ko limbolango malamu. OK. Donc BDK est église oyo lignée prophétique nyonso Congo ba prophète ba leka ba pesara déjà ba prophétie ya église oyo BDK même ba mbutambumba ba mfumukimbango ba lobela yango ke tango koya nlongi akoya. Okay. Ye mutakoya ko sala église oyo elaka do bundu dantilulu e ye moko mutakope sango kombo do tango nlongi aye do to sala moi récapitulation ni mwanda nsemi abotama na Manyanga. Okay. Donc na mboko babengi Tsuku Malombo. Okay. Kuna nde abotamela na secteur ya Luozi fo ezala bango baza na Mongolo wala. Okay. Na de son enfance makambeleka lekebele wana tant to sala ke mission mususu to ba kolimbola yango. Okay. Nde baza jina kene Kinshasa. Atangela na Kinshasa ba tena ngiringiri ti akendaki na université. Okay. Asalaki kuna na faculté je crois ya chimie hein. Et en 1969 ti azalaki kuna na faculté nde un neutre grand abimele na butu géant ndaya ko ebisa yeke no bon yo ngongano sekoki bundu dia Congo yango en sigle BDK. Voilà na année ni pardon 1986. Donc il sorti officiel les acquis le 4 janvier 1986 ndaya ko sala yango. Donc nemo andansemi ye chef spirituel yende mutayambaki nyonso oyo nzamba bakoko na biso achaki yende longe la kato za kozela po ya kosala di bundu antilulu eza BDK bundu da Congo. Donc bandi officiellement le 4 janvier 1986. Avant yango pendant que abotami akoli akikutanga na Congo avant asala église ya BDK avane ko appartenir nanu na église morote. Bon en tout cas Coco la net pezala ki mystère kaka. Okay. Donc zaki très nini bon na ben information acquise na yebi penza parcours wana ya oya ya sala ki ninte mais ce qui est vrai que muto ya kanelo mo nzambe azala ka très mystique donc au sentir kaka za ndenge mususu. OK. Mais Coco tanet ba groupe ko kende ko partager. En tout cas, je ne crois pas qu'Azaro Salangote. Boazaki ko zalaka ne ko partager na bato. OK. Mais est-ce que auto lobelala nous kota longi. Obi yende pinda da longi. Oyo professeur Lobaka akoya pona préparer bato na nini. Et côté wana moi ba doute ça. Alors yo le rôle à moko ya bato yo ozalive pembe na ye na ebite so ko pesa biso un peu ba preuve to bilembo. Elembo nini oyo la kisaki vraiment ki longi oyo bato ane ko zela ezaneye. Yeah, merci beaucoup pour na motuna na yo. Donc elembo oyo ya liboso na nous livre sacré parce que ba prophète ba prophétie loba ke ye muta ko koma livre sacré obiso e ko pesa fierté na mutu moyindo. Place to koyebela bokoko na biso, place to koyebela penna bonzambe na biso a solo. Okay. Livre sacré wana. Et puis malgré ça talana no mutazaki chimiste asala théologie te asala philosophie te mais asala lettre pété mais a commis un livre sacré ce qui totali bible eza batebele ba comment que Paul nani akoma no kingani Matthieu ce qui nani mais au livre wana makongo moniza 2 volumes kaka ye moko mutakoma yango. OK. Mutu mususu te. Donc waneza elembo moko donc palpable. Ozo la que ça vraiment que te yende mutu toza kozela.
na makambo sali na ba livre commis na ba domaine nyonso parce que yé instruire ba religieux instruire pe ba politicien donc d'autres coups même les lots l'église nous sabangunza bazo reconnaître pendant que note mututoza kozela yewana parce que après justicier mondial a koya otuzela siko le roi divin nkwatulendo ya ki ko nano ayeti yende tozela siko événement ko bouleverser monde est-ce qu'on est à la fin du monde ou comment non fin du monde andé ce qui a yé fait eza fin du monde pour fin za la monde silite or ce qui a yé ze bandeli mususto bandi bino pe bondi marake fin du monde ezala non fin du monde ezate fin du monde kutu eza kutu foi nanga kaka ya bundu ya Congo te oyo ko yipsanga ke fin du monde ezate parce que fin du monde pas mutezani tango kufu ke or soko kufi biso selon enseignement na biso o kufi okei musuni mute kufi mais molimo ezali ozo vivre dans le monde des esprits donc esprit bakolo ba muta kufi ce que esprit wana pe nzamba lobi ke no sali mabe bingi ba banir yango ay bungi na monde wana ne fin du monde mais aussi longtemps que moto existaka monde ko continuer kaka parce que fin du monde nzambe passer atiki ko zala mais ce que autant tout monde aura batu misu soin au baza bon l'église de BDK baboyaka balobaka ni mandate mais akufate ala kopema quelque part lobi rozonga na ebité soki binope bo partage aka vie moko na bandeko wana ou soit mutomona ba ndenge na na tondio mingi na question na yo c'est vrai eloko wana yango pe ezosala neti ko kabo l'église ya biso opinion au bon ya ndenge wana mais biso de notre part toyebi ke na mosuni longia Congo atika biso na yango kutu tozo préparer premier anniversaire na ye le 18 oyo ekozala événement ya kafu na Matadi penza donc na musuni nkaka tika biso mais na mulimo tozane mikolo nyonso tozana na linga pena fatelo le 18 tozonga nanu na bisola longi alors qu'est-ce qui a fait que bandeko ya kimbangu soit ba kimbangiste bandi mate que ndemonate minde aza longi oyo ba prophète balobaki ezala radio ya quoi parce que bango babi bandi marate yete mtaza longi wana na tondi obotondi na mutuna wana bandeko na biso ki bakimbangiste c'est clair bakondima ndenge nini soki ke bango bayebaki déjà ke papa diangenda azalaki nzambe papa diangenda azalaki nzambe après papa dialungana Yesu siko bakondima ndenge nini parce que tozo ko émettre na ba même longueur d'onde te ozo comprendre donc kitokabwani nzela au fait bango bazo salela kimbangu ya kombo mais biso tozo salela kimbangu oya molimo oya solo ba bimanzela moye ba comprendre likambo longi ekozala te po ba pengwa so bazala ki balanda lignée prophétique na biso nyonso ba prophète na biso nyonso bazakoloba ba nga ba comprendre que non ni mwanda nsemi yewana longi wantilulu otoza kozela penza longi wantilulu oto bande kozela vraiment alors que représente Simon Kimbangu et pas na bino bana nyonso BDK na BDK Simon Kimbangu azanani ou soit et pas ya moko ni mwanda nsemi abandaki kozwa Simon Kimbangu etake nani mais wana mutu munene te donc papa Simon Kimbangu ayaki il faut faire très attention ye moko longia Congo le mutu azako tinda ye akoyebise ke no te boye to peniso ye wana papa Simon Kimbangu mutu aza wana donc il est grand papa Simon Kimbangu aza grand biso to bengango mwela Congo eza Grégor na biso do nini ya ba prophète na biso nyonso sikona nini wana papa Simon Kimbangu mokonzi même ya Longia Congo parce que bango yende mutaka biseke note a osali mabe zonga boye
a osali mabe oza na punition. Ok. Vous comprenez? Donc, parce que nous avons les colos déçus. Oh, mais bino papa Simon Kimbangu, botala ke na lisu ya musunika abeboye. Même bana na ye, même bakoko na ye, bato baby grandeur ya papa wana bazati. Donc yaka pa bangunza o comprendre papa Simon Kimbangu azalaki nani. Donc vraiment bo bandoza ba invitation parce que les 12 tozana na fête na ye. Il y a Papa Simon Kimbangu okay. Parce que mois d'octobre et pas na biso za mois bangunza ba sangani ba événement Papa Simon Kimbangu le 12 octobre. Fumu Mwandansemi le 18 octobre. OK. Nevitankanga le 29. OK. Octobre. Les mois moko très prophétique. Les mois moko très prophétique. Je crois que na kotala ndenge tosale la ba ni nango na kokipe ko inviter bino le 12 wana tozala elongo boyeba ndenge e bozwa vrai enseignement boyeba Mfumu Kimbangu azalaki nani. OK, pour les anciens, biso Jemida TV tozawana l'église au milieu du village hein, sur invitation eza au Salicine maramnya c'est oleka na secrétariat to sola to ibane to sala yango. Mais par rapport il y a mois octobre, est-ce que ça a coïncidence? Ou ezaka ke bakoko neka ba olinga ke ba tona ndeso minene ba ke kana octobre. Bon. Coïncidence ce que salemi mbala moko hein. Mais ce est comme 3-4 fois wane comme lika mususu. OK. Ah donc ba prophète na biso nyonso kaka na ngongana. Mais na bango nyonso. Donc place pour comprendre monene ya ne Mwandansemi yango wana. Le seul prophète auto moni nzoto na ende ngwa kufi, seul prophète auto ebi cimetière neke yango awa. OK. Opa umeli na mission. Le seul. Seulement lui. Donc nyonso wana iso ko enrichir kaka ndenge tozakolo baken longi wanchilulu. Donc iso ko enrichir nyonso donc oya iko sala nanu esalema te. Na ba livre komi. Do nanenga komi makongo. Donc nanu esalema te. Prophète Mogota le kado kezaki musala réservé pour na yekaka. Yango ba benga ki no ye azali mwana ya mayele ya tata Nzambe. OK. Mwana ya mayele ya tata mokili. Yango nda ko lakisa biso mayele yango tango ayena mokili oyo. Parce que livre wana so bozui tango pena ya ko tanga yango vous allez vous dire que non. Moutazak extraterrestre, plus qu'extraterrestre. OK. Mais non, hein, par rapport à livre, il y a Makongo, Oyo, Longia, Koma. Mais si vous, est-ce que Ningingi, oui, que yebisa biso to osala la différence entre Makongo na Nkelula? Nkeluka. Nkeluka. Merci beaucoup pour la question. Nkeluka na ozonga na sima. Tango BDK bimi na 86. Alors, omoni ayena message mususu. Message ayena ngopo et l'exception nzela o abiso. Bolokola tobotama na prison. Prison tobotama ki na ngo ya christianisme. Alors, message moko contraire na yango, donc eko bouleversé. Je crois yango pe etindaka peut-être bana papa Simon Kimbangu babunga nzela po bazotala soto landi ndenge papa zakolobela est-ce que mokile ko yina bisote tika tozwaka katoko tsakomba Yesu na kati mais ne Mwandansemi ayeko lakisa biso nzela. Alors monguna tanga moni ndenge wana toko sala ndenge nini poto ko isa mutoyo il faut to luka batu babi masusu kaka baye na nzela kaka oyo ye aye nango pona ko bundisa message na ye. Yango monaki lelo yo bamvule ba église bele botami na sima mbunda Kongo ba DKB bele kutu ba kombo mususu na ebité. Alors papa Sungango mama Kim Tadi azala na lukala azaki parmi batu oyo basalelaki asa l'église na kasa DKB. Yende sko azo sandeni soki Mfumu Mwandansemi akomi ye akotwaka makomi wana azo balola place bakombo eza azo luka mpe ko changer. Alors ndenge za kozala ke Mfumu Mwandansemi akomi na livre ke non botanga na makaba tel verset tel ye azo zwa ba verset wana nyonso azo
tia place moko azo collectionner OK. akozwa kaka kombo a changer apesi na ndenge na ye. OK. Omoni biso lokola makaba ye kona zuya tie keluka. Vous comprenez? Et ça chanson mais donc en tout cas livre on a keluka bon matabo qui déjà plagiat. Ça plagiat mais eko poussa na pété pembeni ya makongo. Yango wana basala par tous les moyens et comme qui tozako mona ba disparition ya ba livre sacré wana makongo zo bungu. Bato msusu ba zako promettre makesa soko il biso livre wana to biso $10,000. OK. Pourquoi? Parce que il cherchait d'exploiter livre wana bango pe baluka kosala livre sacré. OK. Mais oyo ya tata nzambe kaka bokokoka yango te bokoluka bo tricher me bokoka te. OK. Yo monike luka wana eza nango plagiat basala. Mais tozana livre moko kaka makongo. Oui, nenking en tout cas on le dit qui na sima mais église de Belé et botami na sima ya Beleka. Alors na ebité différence entre BDK na église Monsieur Sani Sarani. Est-ce que na église on peut basala ba longi na bango lokola église ya BDD na BDK différence les années bango pe est-ce que longi kaka oyo kaka ene mandate mi yepe kaka mutu azal le rôle numéro 1 kuna azala ki numéro 1 kuna ou comment peut-être sur la différence il y a église on sur ba BD boy BD. En tout cas merci beaucoup pour la question na yo. Sans te mentir eza ba mangomba non na kotate eza ba mangomba non exploré te mais biso to bengango mangomba ya nzila Congo. OK. Nzila Congo biso tout tozolanda bokoko oya biso. Alors tant tozolanda bokoko ya biso nani muteko kozonga sepsu na nzela wana eza mfumu mwanda nsemi. Yango moni on tolère bon je ne sais pas bango nani bazwaka kuna comme nlongi mais du moins ebele bandimaka nlongi ya Congo. Okay. Parce que bakonzi na bango ba représentant na bango légal ba yebike nyonso wana eza mfumu mwanda nsemi mutaye nango parce que avant 86 l'église wana ezala te donc inspiration euti kaka pa ni mwanda nsemi na ba livre komi na nyonso donc euti kaka pa na ye. OK. Donc pona lobela ke bango pe longi ou pas et na kokoka penda koloba yango te s'inspirer kaka mais inspiration no so bango euti kaka pa ya ne makandala nkaka ni mwanda nsemi. Nema Kandala Kanka ni Mwanantemi. Est-ce que c'était très important à côté de la politique parce que là qu'on a fait la télé balobaki yem taza longi aza enseignant oyaye ko préparer tout ça là à qui on s'est retrouvé sous la politique. C'était très important à côté de la politique ou soit ezalaki nini vraiment. Ya merci pour na motuna na yo. Bon, yemoko na nutango zo yo katolobi Nema Kandala de Elaxi instructeur de prêtres et de politiciens. Donc politique ezaki katinaye, religieux ezaki katinaye, science peut katinaye. OK. Alors, soka koti na politique eza gravité parce que tango pa koti yango enseigner qui déjà enseigner biso et en ce moment-là avec non tikana kota politique pour qu'on cherche à corriger parce que politique au biso to sala keza politique politicienne de politique o ya batu donc soki na cosité na kosala boyete OK. apona briguer mandat fona sala boy na kosala nyoso te ya lingaka ya po cha biso na nzela ya théocratie. Vous comprenez? Okay. Le politicien o ayibi nzambe ndenge zala kala tango roi abimi roi il faut ba prêtre ba oindre ba tchelo beaucoup. Donc, dans ce sens-là, à côté qui peut mouke a changé classe politique à RDC, à l'ongolango na mabe wane zala ki akoyina na kochela batu ba poison tout ça so bomoni dirigeant moko zo ko émerger à ça la soki ndenge nini. Donc je crois dans mon entendement à côté qui yango pour abandonner un peu côté ya. Mais natang o ya sala ki wana pe akoka ki penda te ko ya na moi changement dans la politique. Mais par contre lui aussi il bénéficiait na babiloko to yebi mambo ele kana na ba parlement. Oui. Et donc il aura un sco il peut ça qui un peu moins problème hein. Donc ekope sa problème pour na bato batalaka makamna liswa mosuni. Et effectivement vous voyez pour makomwe bima
po abimisa ba livre oyo il faut mbongo ezala sans mbongo akosala ngo te ozo comprendre Si. d'où il faut mécanisme moko bo ezala parce que moni ndenge prophète ayaka soki bato baza te mission na ye ekotarde po ekokisama ekoleka mpe génération wana eleki mission wana ekokisami te eye na génération mosusu Okay. parce que azotinda biso tosala boye biso tosala te Okay. tozongisa boye biso tosala te ye seul aosani Okay. ozomona alors ntango biso tozalaki ke non ambongo ezali fo ba makongo ebima pourquoi lelo makongo eza moke par exemple Okay. souci eza te ke tobomba makongo kaka epa na biso mais souci ezali tout africain ayeba makongo eza nini e basalela yango ndeni ndenge ezalaka pa bamusulman Okay. ozomona nde ezalaka pa bamusulman coran okuta yango n'importe où te alors il faut yeba ndenge nini basalelaka yango donc longi ya kongo akotaki oui il faut bénéficier na nyonso oyo député abénéficiaka na parlement salaire fois azwa salaire c'est normal kazaki na posa atambola na mutuka c'est normal azaki na posa alia Moi bambongo wana pe circular pe na parlement wana pe non banini. bambongo esirkulaka wana penza bakosele makambo Ya banda kozongo te. bakosele makambo keno kutu mpona kopercevoir bambongo nezala ye te moto aza kozwa bambongo wana oui azala na suppléant Donc supplément ta banda kozongo. azala na suppléant batamba et suppléant mpe aza kozwa teke bapourboire bapesi te ntango salaire no nini ne ye azwi yango mokonzi nini yango mais eza te ke no baye no tomoni ke no fo tosala nini po bato ebele balobelaka likambo ya kabila lokola akendaka ye moto abimisaka nini na glissement babi ke no balesaki ye te balesa ye te ye azalaki spirituel esengaki mpe ekendela ndenge wana yango abimisaki nini na glissement le bato babi bacorrompre ni mwanda ntsema Okay. Mais ce que olobani na bato balobaka ke liwa na ye pe uta na politique que soki peut-être akotaka na ye politique te tom sous jusqu'à présent tu to zana ye. Alors na yebité qu'est-ce que vous pouvez dire ezali na ngoka eloko mwa betangamaki ezali destin nzambe ou soit et okoki confirmer que dans la politique nde liwa na ye yaki. Yeah, en tout cas merci beaucoup pour la question wana omoni liwa ya nkaka eye prématurément donc asali mission na ye mission esili yango moni bapoliticien na bato nyonso bakoki ye akufa parce que soki ke mosala na esilaki te banga bakoka te Okay. bakoki yango c'est vrai liwa wana euti na nzela politique Okay. parce que politique esaleli na bato na biso moko na kati église Okay. oyo bakangaki en otage Okay. po na ndenge ayaki kokufa wana Okay. mais en tout cas à moitié euti kuna mais nakoloba ke no soki pe nzambe na biso apesaki permission te akoka pe okufa te Okay. Alors donc, eza vraiment euti kuna et nzambe bakulu na biso batali babike no ngonga pe ekokisi asali akende lokola le roi de vin akomi pene makambo ekokisama akende kopema. Alors Ndake na olingelo mo be matinga vraiment tango lobi ka sali pe mingi est-ce que okoki komeka kosetele biso ba grande réalisation oyo longi ya Kongo asali parce que nde tosola bibandeko baolanda biso na sibutanga ba commentaire bakomaka tant to loba kasalaki déjà mingi esenga kende ba réalisation ni to ba grande réalisation eza palpable to komona ke longi ya Kongo mtasalaki mon cher de ba réalisation et pour nazana na liste awate OK ya ba ouvrage oya komi OK lelo soko ke na université ya Louvain OK hein ba étudiant belé ba travaux na bango ya fin cycle bazo sala ngona mikanda ni mwandanse makoma OK akoma sur la chimie akoma donc akoma ebele donc oezake eza otali yango otangi mo lobike no muto makambo azwi wapi OK soki wuti kaka kuna te soki aza mwana maela ya nzambe te mais œuvre palpable bible tozana makongo livre sacré soki le 12 okoyoza na biso okomona yango na moko lobake no botika boye ko ye mutaboka ye mutakomaki yango donc et puis ba œuvre palpable
lelo na tango wana yo za mona batu ba fete ya vita kimpa. Est-ce que ça comme mon et ça l'a été mais lelo yo ba tendance te komi tala kutu to somba avie somba mina RDC ba pesa ngo kombo kimpa vita de soki ndongia Kongo ayaki na makambo na telinge salemati wana eza parmi ba œuvre na ye soki lelo yo moyindo azo telema azo loba to lobi pe soki lelo bomoni ba religion nzila Kongo ekomi belé c'est lui ba dekabeza wana c'est lui ba vuva mweza wana c'est lui c'est lui donc mutukuta ko niete biso to zako mone poto zo mone boye to zako mone muke azaki munene tile loba yo zako mona te ke sabundu da Kongo bazako banga et tile lo ke uza place ke soda yoki ke wana mutabunda Kongo mekeba abi keba na zo ndika mutu pa suganga ya donc biloko wana ezalati donc oya sale zala na nute donc ezebele au fil du temps na ba nolakisa ko ka ba œuvre ba komona ka yango ba œuvre mais où eza palpable déjà yango wana bozomona ba kimpa vita lelo to koma les deux jeunes so ba tfo ba fêter ba kombo ezo pesama ba université zo sale même zo ba kombo ya kimpa vita mais sans longia Kongo biloko wana ezalati donc c'est un peu ça. Merci to ka monsieur dana ochité to lobela sigoyo le 18 le 18 ba lobi bientôt là dans une semaine presque une semaine premier anniversaire ya liwa ya Logia Congo yo le rôle à Nenking muto azo kumba délégation ya Angola la minute oyo pesa biso ba détail les 18 programme ezandenge nini makambo ezandenge événement ko lekana wapi tout ça là en tout cas ingénieur donc ou tchapena caméra bien merci beaucoup les 18 eza événement moko donc incommensurable na oloba na mona kutune na mesurer ya moté parce que pona biso awa bandeko nyonso bakosangana kuna na paroisse na biso babengi ne Vitankanga na bita progressu donc bato nyonso oyo bandima ke ndongia Kongo akufa na mosuni tokozala kuna na bandeko na biso mangoma msusu ya nzila Kongo ba DKB ba vuva mutusa bakozala na biso longo tozoke invité bango bon pona délégation tozokende kuna pena na RDC na Matadi kuna nde penda ezaka fuka fwa na Matadi wana donc le 17 dans notre soirée le 17 donc ba comédien tout au bazaya ba Congo ba masumu de blende ba onani ba vie de loin donc et belé ba ozalana ba agrémenter soirée wana et puis le dimanche diaspora nyon se kozala wana ba tutu ba kozala donc kozala kafu donc ngamoko pena na yela bino image tant to kozonga lisusu bon me ko lakisa siko ba tuna biso ndeni makambo ne lekaki place boyebela monene ya message tata na yaki nango ne mwanda nsemi ebele pe oyo bozolanda biso o ba moni ke biso pe toza ba fanatique na ye ba o baza awa bokoko contacter biso ou bien moke show boko benga ye aibi ba numéro na biso ba ko benga po ba orienter bino boko mabisika milulwane kozalela. Donc tokosenga bino vraiment ba oba rolande belé baya baye ba histoire vraie ya nembo na ntse milongi ya Congo bokoye ba yango na ba œuvre on a koki ko énumérer awate bokoye ba kolanda yango donc c'est événement ya monde na musunite kaka men esprit kuna su ces enkembo mususu donc vraiment bande konyo so bazake balanda ka boko na biso tozo senga bino tozo le longo que ça soit ba obaza na ba RDC pe ba obaza na awa na Angola bon me ka ko contacter biso de façon que to sepele longo mokolo yango question batuni pourquoi boponi Matadi aussi longtemps siège eza punati. Oui, Matadi ponami ponanini parce que c'était prévu normalement tozako kanisaka que mausolée et kosila. Ce qui mausolée sila ki temuto sel l'événement au kuna na Tsukumalombo. To inauguré pe mausolée mbana moko mais malheureusement vu ba condition ba ko kasaka no to chango na nkundi eza pembeni pe kaka
ya Ntsukumalombo, mais on a personne là. Donc, ekukaka kosimate yango moni bat bako prone que no lokola Matadi eza chef lieu ya province autant mieux aller la wana. Ande mutuno s'adoptaki tozala na chef lieu ya province ya Congo central. Yango no moni ozale la place wana penda. Merci balobi le 18. Donc la journée c'est un dimanche. Le 18 eza je crois samedi ou vendredi. OK. Le 10. Le 10 c'est ça journée. Jeudi, le 17 c'est la jeudi, donc le 18 c'est vendredi. OK. Déjà vendredi prochain. OK. Donc ça milulu akafu vraiment. Bozanga yangote. Na ndenga Luanda to Angola, OK, yo moko ou soit vous accompagner. Non, il y a toute une délégation, donc une délégation vraiment il y a batebele hein. OK. Kabinda barobima, biso to kolonga to kutana bande ko mususu na mbanza Congo. Tobiminzela moko batawis pe babima non une délégation vraiment oza mokonzite bunda Congo eza mokete ya mokete malgré moi makambezo le kanaka église le pena ina koma yangwana nekinga lingi abosa ntabiso ngo mais to aussi c'est mission de ça pourtant to le belango to yoki li soleil ya deka balobi na minute oyo boza sous mon côté donc bolandika lokolo ya ba ndeko na bino ya kimbangu. Bon, il bossa sur mon côté. Yo siko étant que mutu o yazana carte étant que représentant ya Angola expliquer biso qu'est-ce qui se passe au juste. Est-ce que vous avez la qui leadership ou eza maramuni ou ezo lekana batu bisusu ipari batikali na baseja kala batu bisusu ba kela ngambo mususu. Et finalement le 18 et ko sangisa bino nyonso ou comment? Mais qu'est-ce que expliquer biso? C'est quoi les problèmes? Merci beaucoup pour na motuna wana eza penza très capital. Donc eloki magambo eza mukanda oyo. Oyo omoni mukanda dikala ya 2023. Dikala donc elaxi congrès. OK. Congrès o esalemaki pourquoi? Parce que ye moko grand maître amona que église na ndenga salelango ezako kenenzela mabe. OK. Parce qu'il y a eu des infiltrés bakoti o baek pe koluka liwana ye. OK. O batzwa qui est en otage. Alors photo ça la congrès pour église zonga nanzela. OK. Basala ki congrès oyo kuna bapona ki ndeko na biso en l'occurrence mfumu mputu lusembo. OK. Azala garant ya congrès wana. OK. Congrès silaki basala ki régime bapesa ki mo grand prêtre a corriger yango nde ba ko imprimer mukanda oyo. Et tout le monde andimaki mukanda oyo. Okay. Mais bande kona biso tellement baya pour les intérêts égoïstes. Baye ba moni ke soto landi mukanda oyo ba poste o biso tozo luka to kozwa yango te. Ne biso to luka to lela to kozwa yango te parce que bato yo bazo prôner justice, bato ba prôner musala. Okay. Alors to kokate sur ce pour to régner, to continuer en prise na biso, il faut to bendana. OK. Tango grand maître akufika kabango tu bakima et bakei mais toza na commission à vérité réconciliation et salema na dikala et benga qui je crois 3 fois pour baya pour ensemble to kundantumwa malheureusement baya kiti mais sikoyo bandeko bakomo luka réconciliation moko ya eza lokola ya maina mafuta parce que réconciliation faut to étudier ba préalable. Mais ba comme isko ko corrompre batu na biso moko okay. Ba kende de façon que ba ça la réconciliation moko erronée. Donc ndeko na ngai moke toye ba bilongi ba kastoye ba mité maté. Ya mutu to akota en église ayaka na ndenge na ye. Bato bayela b'intérêt bango mona ki ke ba kimi église ba ke sala côté na bango po balela ka mingi mais eloko kimi sa bango mingi eza BDM parce que na BDK toza parti politique BDM na BDK kota religion. Okay. Alors BDM yango ne balela gati yango no moni basale la bakote la na ba union sacrée banini po balia alors d'où ba dirigeant wana ba ya soi-disant na sima BDM nde batu basali biloko ndengwana mais bon toza confiant na bakulu na biso toza confiant na nzambe na biso bolingo toyebi ke tokosala kaka réconciliation ngonge kokoka nango oyo tokosala réconciliation donc
to kabwana ki longa ba kimbangi c'était wana ba fin en soi chaque bato bentere kaka eloko kabola bato bato la benterete amoni ke non côté kuna panga na lia soute tika to longa biso to maintenir ka kombwango mais to lukela na nzela mususu. Vous confirmez que pour l'instant vous avez moins des camps? Oui, je confirme que non. BDK Zamoko mais to komi na deux tendances. Deux tendances. To komi na deux tendances. Okay. Tendance oyo ya biso o bazo ke ne koselaka batu ke to sali di bundu to pesi kabuda lolandu kombo kabuda landu te kabuda landu eza comité de suivi pour na congrès salemaki pour na koyeba ko respecter mibeko o to kangaki na congrès na biso mais eza bundu ya Congo penda o ye moko nkaka ne mwandanse matiki yango biso tozolanda ba o balingaki yango te ba o babendani mopanzi mais tozosambela makasi tebike ba kozongela biso na mikoleko ya. Merci. Voilà. Si abiso elo on peut tuna biso babi elo ni sala ke totika la mona ta image morote ya longa Congo na kamba longa Congo ndani ta kamba te na ebite yo zaki na ye soki bitune to mona ba image te o yebisa biso asi c'était l'occasion de quoi ba pourquoi ni ta kamba te. Bon akesa ni na kamba elo mkamba wana akiosa nini longa Congo zaki na elo kwa akiosa na kamba te. Donc kamba pona ezaki lo te ezaki lo place sacré non ezelo te bon ngana na kenda kuna te na ibi peta en tout cas je me réserve ben bon pona nkaka longa Congo amona ki utilité te pas mona ke lo kwa ke nokozwa kuna te amona ke lo kwa ke ozwa kuna te moi ke na kamba so ba bakenda ko to mona ba président de la république bazo ke mais soki ye moko za ba pouvoir nyonso non ye moko za tente na ba pouvoir na kono zango sunini akozwa mike wana te yazaki na azalaki déjà na pouvoir wana kesani ye kutu ye moko chaque jour asolo na yeme yo bakosela makambo na nkamba bakosela makambo abongo kasi yeme wana nani Papa Simon Kimbangu bazalaki en contact na Mfumu Kimbangu mais wana mutu na eti wana ko sola direct wana général na ye ezaka mon général d'ailleurs ko leka par intermédiaire te akoleka intermédiaire ndeni ye pena za koza lovani ke no te mwana mère ke ba ko salelo oti ye me yazo ebisai et wana mutu de collaboration. Merci beaucoup hein balobi, il y a tellement de choses à dire, hein balobi elora malama ou mais la raté hein la télé en tout cas eza mbongo eza temps tout ça c'est tobito to fongola bomola ke ba question zo ya ka makambo zo ya do mambo lo bese belé hein ce n'est qu'une partie remise eza première fois hein tozwa neking na chaîne emission Gemidor TV mais c'est pas la dernière fois. Après si biso information les 18 bazo kende ko célébrer bon premier anniversaire ya liwa ya longa Congo hein nembo danse mi départ kufa et je crois na retour to royal isu na place oyo to koyambaye akoyebisa biso makamne so ndenge leki est-ce que kuna bato babundaki te batakamana misusu basalaki boyete to koya pena en tout cas to sola yango même si au flashaki biso eloko les 12 mais na ebité les 12 pe bozana activité ou comment? Non, les 12 tozana activité est un peu restreinte mais un jour à Papa Simon Kimbangu akufa. Okay. Mais tolingi to fêter yango na moko ba paroisse na biso penza. OK, avant to bima pona ekozalaka ba prière hein ko pesa mate ya na ye ko kanisa yano ba ke no soki tango ekozala na websa bino ke no te na tindi ba zabino to kutana na bolanda vrai enseignement sur Papa Simon Kimbangu et comment na kati ya Makongo parce que na Bible au mon enseignement Papa Simon Kimbangu te donc ça et pas na biso alors na kosenga bolimbisi parce que moni to sali émission na Lingala babike mbuta azo niata Lingala lokola sokelo nini po biso eza na mukanda na biso ya misiku il faut to matsamingi ninga na biso ki Congo alors il faut to comprendre to sali émission na Lingala pona moke show alanda bien na batu mususu bazanini balanda yango vraiment milenfo mya mingi kwa make sama monsono banalanda video yayi tuvo vele mudinga la kadi mudambia compréhension et bantu bobo bankaka yembuta journaliste mpe kaba kulansa mo matondo mingi dernier message hein na batu nyonso oyo basambela rabongo na BDK et puis ba nekongo nyonso message ni ko pesa bango.
Merci beaucoup. Message nanga ya suka pa ya Bakongo, premièrement. Bakoko na biso, bazako ebisaka biso keno, mpeve ya mika miamboa, yango ezala makasi, ya peuple Congo. Yango pe biso tozo prone na bundu ya Congo, pe na monde nyonso place bayindo bazali, Bakongo bazali, tozongela mpeve wana mika omba. Donc l'amour, premier amour owana, tozongela po tolinga moninga na biso, ndenge tomilinga makabiso moko. Parce que soki tolingi moninga, ndenge tomilinga ka, mabe ozalate. Po sona otiela moninga poazo eza lokwa na ozomi tiela poazo nga moko. Sona ozokisa moninga eza lokwa na ozomi zokisa nga moko. Donc, bolingo wana ekota kati na biso, po ete Bakongo, bakende liboso, tozongela force o tozala nango kala. Merci beaucoup. Moi, traduction mukena ki Congo, po ba lo bela biso mabete na ba commentaire. Savo kwa mpangize to babonsono Bakongo. Tweti violence samoa mpeve ya mika miamboa. Kadi tweti mona Bakongo tweti vambana munda ambuza zingi na zingi. Semu dio message ya yame isola kaka bonso buvo velenkaka tekela dikala davangama. Tofu tukileno mpeve ya mika miamboa. Tule kileno va mosi, sikamine va mosi. Tufu tula zola kwa masina mubeto. Tuzola mfinanganieto. Bon, tukizo de la beto kibeni, si tuwa mona vongolo. Za mwana nkongo, si za vutuka. Kadingolo zeto mpeve ya mika mamboa ikadilanga. Matondo ben. Matondo mingi, tuka bisope, to sepe laki. Ko zalana yo na mukola lelo. Ko partager temps oyo, balobi. Tulingi to snele muke par rapport à langue, to zana YouTube. YouTube est tellement au fond à mamakasi. Ils en a bakwa muso ekotara oyo. Moi des trois qui connaissent les cas, mais la majorité peut qui connaissent à moi passe. Raison pour laquelle tout ça là est fort, il y a ko mélanger moi quelques monde qui Congo to kepe linga là pour na ruluka ete batunyo so bazala penza bien bala na biso kitoko aussi longtemps que linga là ils a langue oyo et ça rappelle international ekotara partout na ebité ni king est-ce que bambote ezalaki? Oui, bambote zanga raté, bambote mbote za zingi biyengi babingi kwa makisama monsono mabundu da Congo munza ya mbimba sungulako mukabuda lulandu mbote za zingi mpe mumbanza yayo ya Luanda yenchieto ya Angola biyenge bieno makisa munzi la Congo lulekela dio minuvo yonzama tunayonzama kaka nzile to imosi ya nankaka katusisidi tuna meno nzila yoyo ya nzila di kala di anzole nkaka katusisidi kidivo bundu dieto dianeniva yempedia sandu kadiaka bwabingi mamonso no bantu beti kuiza kuluvo vela vo kabudi alulandu ibundu diampadi salamene nkatu kadena bundu diampako kansi ikabudi odio detinata misamun kaka katusisidi ikabudi odio detinata testament kaka katusisidi kidivo twalwaka te vambata mongo wa Congo bika zolwa kwane Congo kalunga kwalungila mubeto kidivo twavu tukalekela kumosi yesikamananga mpe kumosi matondo. Merci beaucoup, Balobi. Grand plaisir était pour nous de savoir que vous étiez très, très, très nombreux, en tout cas, devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, pour Rolanda Bisso, Gemidor TV. Gemidor TV, une chaîne YouTube pas comme les autres, Bisso Awa, en tout cas, au Bosenga, Bisso Yango tout ça là. L'autre fois, Bomonaki, Bolandaki, Miso tout ça là, qui bongo pinangunza, de l'autre yé, Nangamba BDK, Yobi Muto Rolanda Bisso, on a pour ça tout au bêta, Masola, Papa Simo Kimbang, en tout cas, contactez Bisso, numéro za wana tika message na commentaire pour tout le monde qui va komaki moi trop alobi boya zong si ba sali boye merci na yo lolo yesaya en tout cas vous avez manqué bato ba commentaire qui na émission de côté bro ya ngunza o tchaki pena ba commentaire rebelé merci na yo to loba ki simple vous avez pour ça ba boka yo tchaka commenter la vidéo et vous ça la bien merci na yo pe lisusu merveille kiika merveille kiika en tout cas bijou kiika na niveau loin de ma bord na peso mbote belé vous avez bato bolandaka bobengi na moni boye na zongsi boye ba question boye ça la bien boye en tout cas merci na bino bo continuer toujours kolanda biso na pesi bon mbote na Melissa Imona
Melissa Imona na Luanda pena na bakita en tout cas na pesio bambote belé na bosanité Bruna Bella en tout cas na bita na pesio pe bambote belé bozawana na bosanité lisusu Tricia Martha Hipops na Luanda Kalemba Doge en tout cas bozawana belé bato balanda biso sans oublier Michael Mainga na niveau Congo na pesio pe bambote belé. Restez toujours connectés, branchés. En tout cas balobi merci na ingénieur Don Bernard oya simbela biso matos merci na ingénieur Patrick Minama oazala bongo na montage. Merci la boss de Yonzinga, merci na équipe nyonso biso tozala biso so ozana posa na biso to ya ko couvrir événement balobi biso bina administration ezali secrétaire azali donc so contacter biso ozapenda secrétaire bo na ba détails nyonso to ya ko couvrir élément. Merci en tout cas, restez toujours connectés, branchés sur DK Gemidor TV. En tout cas balobi Gemidor TV ne makambo. Bye bye. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Gemidor. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. Gemidor.